Allô, bonjour, bonsoir mes amoureux. Abonnez-vous sur Spaga TV. C'est le moment où nous avons vidéo na biso. Donc, maman spaghetti na bino yo. Donc, obolingaka, obolingaka te. Spaga love na bino yo. Na lova bino, na lela bino, de kato yokana. Donc, na ye lisusu, donc nde toyokana ki na ye pona ko senga na batu nyonso tu o balingaka musala ya théâtre, o balingaka cinéma congolaise. Donc, naza na besoin vraiment ya ba acteur na ba actrice pona to sala musala oyo ndenge to linga kwa. Ba yo so balinga théâtre, toza na don ya théâtre. C'est que ça rabat na bandaku. Donc pesa yango valeur yaka nango awa to travailler naza disponible pour na bino ba maman ba papa ba jeune fille mususu po bana sala ya théâtre na kino ya ozomona pas ko évoluer te. Donc nazo benga bino nyonso o bozaka vraiment bolinga théâtre ba mourir ya théâtre boya to sangana to sala musala. Donc, nazo benga bino, naza na besoin ya acteur. Nazo recruter acteur na actrice. Donc, âge surtout papa, maman, jeune fille, jeune garçon, moi na onyo surtout olinga théâtre, boya to travailler. Musala ya zoba ezate, bato zoba nde bazali. Donc, musala oyo, yamsoza na don, nzamba pesa yo don wana ya osala théâtre. Ya kosala cinéma et omona kandenga kobanda te yaka na lombangu mama spaghetti azobenga bino poto sangana to sala eloko moko ya bien to sala musala ndeka kezalaka. Donc ope alinga ko bina ballet mongo ballet, donc ballet na biso culture na biso ya Congo to linga to laksango pe na ba danse. Donc toza pe na besoin ya bato obina ballet obina ka ballet kitoko yaka oza na loketo kikono bebisa ngo ka na TikTok te yaka na ngo to sala ngo to pesa ngo valeur na place nango. Donc nazo benga bino vraiment naza na besoin na bino bana nyonso ya Congo boya. Donc o nyonso tu akoyoka message obisika azali po benga na pesi numéro nanga eza 0472 25 10 26 0472 25 10 76 et 26. Donc boya na répété lisusu 0472 25 10 26. Numéro nanga yango wana ya musala bobenga boya to travailler ba projet ebele na luka pena bato baza dynamique to travailler. Donc to pesa elengi quoi, to pesa le meilleur de nous-mêmes. Donc c'est pour cela naza vraiment na besoin ya acteur lombangu bobenga na numéro na pesi bozala dessus te to travailler pour na ko pesa pe le quoi tous ba éducateur ya masse to meka ko éduquer masse na ndenge na biso nzamba lo la pesa biso pe mayele ya travailler. Donc et ko ça vraiment bien na lingi bino mingi yango wana ngai mama na bino na bengi bino ngai mama simangeti na bino na ko benga bano na ngai oyo balingaka musana théâtre bano na ngai oyo balinga théâtre oyo basalaka ba théâtre na bandako oyo pe bayina ba don na bango oyina don na yo obomba yango mama yaka kobimisa awa tata yaka kosala musala na yo awa musala jobe ite bato abolole nde bayali boya to sangana to sala musala te musala yango nde tata mama yo lingaka kosala musala te koselisaka be bato na nzela koma kwa mangobo ya nzela mangobo asala nkombo na musala oyo yo mpe ya kosala nkombo na yo awa opongola makambo na yo mosusu oyo nzamba bombela yo na mokili oyo ejelaka yo ovandaka be na ndako yaka mama sivangeti na bino na yali na mboka oyo ya na Belgique awa na mboka oyo na losite na yali na losite yango wana na akopesa numéro na ngai yali mongete moko
na minei otie na nsambo obakisi na mibale mpe otie lisusu mibale mpe otie na mitano otie lisusu mpe oyo mususu babengaka ye nani mitano na mitano otie lisusu moko otie mongete apo obakisi lisusu mibale otie motoba nimero na ngai ya telefone yango wana oyo bino bolobaka na français 0 ali na suka wana lobakisaka na français lobaka nini 25 wana mpe otie lisusu jomi dizi ape lobakisi lisusu tuku mibale na motoba lokola 26 wana nde nimero na ngai lobenga bana loya tosala mosala te nakojela bino bana na ngai mpo tosala mosala einde mosala eyimaseki te mosala eri kibolole te mosala eri ajoba te mosala nyonso yalaka be mosala yo soko opesi yango valere mosala wana mpe epesi yo valere yo kosala kobe bakomedi ya nzela kosekisa kobe bato okojela kote yaka tosala mosala yango wana nakopesa bino bizu mbao nalingi bino mingi loya lobenga mpo tokutana tobanda mosala merci mingi na bino lotikala malamu